15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, l'homme tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano tous les jours banda lundi ti samedi. Ya vrai. Ya vrai. Dimanche. Mercredi 27 septembre 2017, 15 minutes ya masano ya mokolo mwalelo na zana plaisir oyeba na kokutana bino mokolo mwalelo pona koyeba na kopresenter pona bino yango na pesi bino mbote na bino nyonso bopesa confiance ya kolanda yango pe kitoko makasi nde na kutana bino mokolo mwalelo 15 minutes ya masano ya kosola ebele ezali boyebe te bana ve ya bauti kopanza teke mikolo yoto ndeka tokozanga te kolobela oyo elekai kuna na ngambo ya ministère ya sport na masano mususu na kati ya 15 minutes ya masano bokozwa ndenge tokopanza nteke te 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. tofungola 15 minutes ya masano ya mokolo mwalelo na oyo etali bongo kuna na ministère ya sport et loisir oyo kamami bongo na mwana mboka Papi Nyango Iziamai mikolo meuti koleka alobi ete plus rien ne sera comme avant, donc nyonso akotisi discipline ezalaki bongo kuna John Mpoipe na Tumba commentaire ya Jerry Gérard Angengwa Bolanda. Au ministère ya Papi Nyango nyonso il faut ezonga alima. Au ministère etali bongo masano pebo sepelisi sport et loisirs oye kambemi na elombe mobali Papi Nyango Iziamai kuna rien ne sera plus comme avant. Ndenge elobamaka na lopoto mambi manso masengeli mabongwana mazonga alima yango wana atambolaki yeme elongo na bapanzi sango kuna ongambo ya banda ya masano ya martyr mokolo mwa ibale loleki mwa tuku ibale na itano to mardi 25 septembre pona bolakisi bongo na banso mbongwana ekasi ezali kosalema bongo okati ya complexe omnisport ya stade de martyr uta ayingisa bongo omosala komite ya gestion ya sika komite esusu oyo ekambemi na administrateur gestionnaire na bokuse AG Theobald Binamungu na molandi waye administrateur gestionnaire adjoint AGA na bokuse Max Mokei misala mikasi mizali kosalema kuna lokola bozongisi lotiliki bipai biso boti mai mpeto na boti moli to forage bobele na kati ya lopango ya martyr bakamera ya surveillance sécurité ya basupporter batribune sécurisée basali ya baconférence marquoir électronique pe bongo na bongo manso mazali koleka na bolamu penza ministre Papi Nyango Iziamai afungoli pe miso ngba na mai matali bongo ba publicité nzinga likolo ya nzungu ya stade de martyr misolo mikende mipesa maka pona yango pona nini esengeli changer koboya exploitation pe bozangisi misolo na stade oyo ezali na ba charge kiliki bongo Papi Nyango Iziamai azali koningisa esika basusu baibaleka oboso bwaye baningisaka te lokola pe kosunga ba masanga ya masano mansoma ekolo oyo ezali okati ya mouvement olympique pe sportif congolais ya comité olympique congolais ya solo penza oboye ibwa Papi Nyango Iziamai ministre ezali lisusu te lokola kala taekwondo football tope handball kaka moto ebimaka ba discipline mususu lokola basketball rollers MMA ya maître Baigon lutte associée à président Léo Villa tennis de table ya Saint Mathieu Manambuta wa mbote na pe ba discipline sportive isusu ikoma kobima longoni na yo Papi Nyango Iziamai ministre ya masano pe bo sepelisi sport et loisirs kasi kusala moyo mozali naino mingi otala pe ngambo ya ba fédération kuna na dima otala pe pa ya deuxième direction kuna na enseignement obwaka pe
biso kuna kasi naino osilisi te me osili kosala oyo okoki kosala mpo eloba bakoko soso amelaka bobele mbuma oyo ekoki na mongongo na longonia na yo papi niango liziama ya vrai ongambo ya linafoot tozotalela tozozimele mpo na nini championnat ezobanda te mituna tomitunaki na kati ya rédaction yango wana président MK Max Moke ayebaki na kolobela yango mpe azangaki koloba te na oyo etali bongo stade de Martin bongo wana esengeli esalema kote kuna azangaki kolobela te oyo etali mpe linafoot ndenge ezali koleka ti sikoyo ezali kosalema te azangaki te koloba na micro ya 15 minutes masano bolanda ndenge nini alobaki. Je crois que yozo senga kaka saison sportif 2016-2017 mais na banzi que comité ya linafoot bazaki na mandat 4 ans. Donc saison ou aussi les acquis saison en souka ya mandat na bango na banzi ezala ngai président ya club MK ezala ba président mususu ya ba club mususu ezala bino ba journaliste ya etano na biso mbema donc ça veut dire République catholique du Congo ezala bato ba ya na stade ba moni que voilà mandat ya comité wana ezala ki catastrophique na ndenge nini na ndenge ke esalami malamu te sur le plan sécuritaire, sur le plan calendrier, sur le plan favoritisme, sur le plan ya corrompre donc nyonso ezalaki nangai moko kutu na lobaki yango mais naye moko président lobi que voilà corruption eleka ki akoleka et calendrier ezalaki respecté te malgré que na suka baye kozwa ba mesure moko n'eût été intervention personnelle il y a fédération congolaise pour que ba suspendre ba radier arbitre mususu donc ezalaki ndenge baloba ngala nyumu donc c'est que saison isili mabe ya koleka eloko bobande kozela yango oyo eye tolobela bongo association sportive ASV Club Nzombo le soir Muntumu Kwabu mikolo meuti koleka kuna na centre na bango na Kimbondo eyindaki mabe pona koyeba na ko présenter ba joueur kasi coach Florent Ibenge ayeba na koloba na manso oyo eleka kuna onyati moninga senga pardon player ko sakanate bolanda commentaire oyo salami awa na kati rédaction na biso te Lundi 25 septembre 2017, ezalaki au Pesimboamba Boyi au Nyati Moninga Senga pardon kuna na centre sportif ya avec club na Mikondo na commune ya Mongafula. Tina ya bokutani ezalaki nde pona ko présenter na public bana veya bana mbongo Nzombo le soir Muntumu Kwabu ba joueur oyo ba sombi pona saison ya sika 2017-2018 na compte ya linafoot pe Ligue des Champions ya CAF oyo baza déterminé bazwa yango. Boyo kasikoyo coach Florent Ibenge Ikwange ebende epeli moto Android alobaki boye na micro ya 15 minutes ya Masano. C'est de toute façon chaque fois que tu es au banc d'entraînement, chaque fois que tu es un joueur, chaque fois que tu es en terrain, ça va être ma casse. Donc ça faisait un moment que tu es en repos. Les londais tu zongeli et ça c'est ma casse. Non, tu recruté des joueurs, on est bauti na Renaissance, bauti na Afrique du Sud. La Renaissance, tu as recruté Bango, Bango, Moussou, Bao, Talanami, Totanang, Bango, Nden, Bao, Pesa, Soto, conserver Bango ou pas. Au moins, il y a une photo qui est des Liboso. Photo qui est des Liboso, total, modèle total, à football, les arabes, à poto. On sort à une poto, les arabes, à match au monde à la télévision. Pour le moment, à match, on va se préparer. Place va se préparer, on a la place, tu vas et puis, la place, on a un entraînement. Donc, bazala tranquille, bazala se préparer, so bazala na tongo, so bazala na après-midi, so bazala na midi, bazala na midi. Ah, tu n'avais pas la somoro, tu as l'entraînement, la somoro, midi, dingizaïka, bossa entraînement, qui nous fait aux élans, bosser les sabots, bossa là. Donc voilà, tu n'avais pas la somoro, au permettre de soto, token de liboso, bamsou bazangi, bomoni ngangate, bomoni tekiamate, bamsou bazangi, donc pas joueur misusu bazangaki malobate lokola wadol soda bemba pe Jésus oyo bakoti na boîte ya Noah oyo ezali veya boyo kabango ndenge balobaki. Ouais, plaisir à tout. Na ASV Club bamoni na bandi première séance d'entraînement na ASV Club na oyo ça toujours boucher na bana nesto ASV Club va soutenir na vraiment bien ça. Ouais, on a ça toujours na bana pe va soutenir na ba za décider nos tous les amis. Il y a bien aux environs de la classe.
bato se pena msuboti bisika baleta équipe na bango nde bandi lelo. Lelo na pour mettre en base na bango calme. Si tu as pris bandi, bon c'est plus puisque ndé azaki na figo c'est plus makasi. Hedada, mama, bito yo ekomi nini? Bombe ya Fukushima to nini? Ngaye na arrivé à l'international Yves Diba. Pardon. Vito yo robomisa ba 15 minutes ya Masano, ya vrai toujours. Balo bate baso 0 bana ve ya bana mbongo nzombo le soir muntu mu kwa bu public ezaki kuna na ndenga mukete opesi mbwa boyi onyati moninga senga pardon. Tika ezalaki kitoko makasi billet 5000 francs public elobaki bazanga kité na micro 15 minutes à Masano. En tout cas il a fallu kozala. Boza commenter. 15 minutes ya Masano na système na idéologie na ye ya buka mona buka kwikila tozalaki na centre sportif ya V club na Kimbondo na commune ya Monga Fula pona kotala na misu oyo nyoso balobaki na ba dirigeant pona équipe na bango tomoni public eyaki bana veya basombaki billet kitoko makasi na 5000 francs ya kosamba kutu ezate miso na biso témoin terrain ya kitoko ba citerne ya mai ya réserve piscine ya munene groupe électrogène industriel ya bakata basal na ba chambre neti kaka na poto parking kutu kolobate bana veya solo bazanga kite maloba pona équipe na bango pe œuvre ya munene oyo président na bango le général Kumba Amisi Tango Fort asaleli bango boyoka bana veya ndenge balobaki na micro ya 15 minutes ya Masano. Non, moi je payais mon billet je payais tout le monde qui sont ici tout pas aller à soma bien na bango donc pour la collection bolingo on pour l'équipe na biso etali plus na te donc ba tuer baso bazali bande belé oyo ba yabela besoin okota la place est tellement limitée mais nous tout sommes là bien na biso pour assister l'entraînement na biso bon recrutement ils arabes bien ceux qui chez venus Sili to ba bien te pour l'instant ba jouer de moni to c'est na bango mais donc j'ai bon la fin de saison en tout cas de bonnes choses il y a tous en coupe il y a le foot et même coupe d'Afrique il y a un des alliés de la politique de biso on a aussi la page générale pour replacer cette année tout avait déterminé rejoindre le foot la coupe d'Afrique non oui ça le pango avec club centre amitié de yo rasango babana ko ba oh avec club za la place te avec club za kata na place pour s'entraîner te avec club za dala le pango oyo zo mona oyo à peu près 100 mètres carrés aux zomona autour les alliés œuvre avec club vraiment staff dirigeant oyo to beteli bango maboko puisque basali eloko oyo bien et la kisi grandeur monene avec club pe monene ya niveau ya ba autorité baza ko diriger avec club vraiment bravo mais mbula oyo to sepi na bino na ba journaliste bozo ko pesa biso esengo ya malamu politique biso te na mbula ezali koya kaka biso moko to former ba journaliste tel que vous êtes là mon fils soyez sûr avec le club d'aujourd'hui qui vivra bien. To sepi il y a trop le roi boyé pour confirmer que il y a solo dans le pango na biso donc neto za boyé bino moko bomoni ya kolobeza te bino moko bomoni ndenge spectacle zo leka awa donc bomoni terrain ya solo to boyi to pesi coup de chapeau général Tango Fort na musalo asali akende liboso cette ambition la biso ya tour ya lipoto za coupe équipe en 2014 ya ngoyo to moyo na misu en tout cas oui il a fallu ozala kaka boyoka eloko oyo boyoka eloko sika oyo ba animateur ya veya basali lisusu Mbadi, oh lisuso boyi, pardon, ya turo imbécile. Veya, toujours en avant, 15 minutes ya Masano, ya vrai. Nangambo ya loisir, tokolobela bongo, justice loisir, oyo ba talaka, maimatali mibeko, ba ebaki na kondongwana, izaki bongo, équipe ya AS Balance P, équipe ya MAP, oyo ba ebana kondongwana, izalaki bongo,
baro ya Gombe pe ba magistrat ekendeki bongo libungu tulu na libungu tulu elekaki boni kuna Aisha Ndao pe sindi mambo bazaki wana pona compte 15 minutes masando bolanda ngai mo na zongi na Kinshasa bon moni que équipe échangé makasi mais prochainement je crois que Togo ça encore plus. Bon voilà, bon et puis on a félicité les avocats, il y a fair play, c'est bon, mais la chance était de notre côté aujourd'hui, mais on n'a pas pu concrétiser Banin Nabiso. Le Zaki deuxième match Nabiso, Napoule, mais c'était prévu qu'en cas de match nul ou en cas de victoire, Togo la qualifier en demi-finale. Chose promise, chose due. Donc nous sommes qualifiés en demi-finale. Tout ça parce qu'on est qualifié. Tout une équipe les équipes composées d'un magistrat. Il n'y avait que 2 ou 3 magistrats, alors que les équipes ont magistrats. Mais avec le pied noir, nous avons tenu. Comme il y a 15 minutes, il y a kuna na Brésil, na YouTube 15 minutes, impact bienvenue Kinaka pe côté baza ko na biso kitoko baleki na nga propre na ko bossa na bongo te mama Béatrice Ngumbi aza ko na biso depuis matete bande ko nyonso baza ko na biso na changu. En tout cas merci pour la confiance au pesi biso na Kinshasa awa déjà bon dimanche pour la biso ça là toujours au vote bondeko comment vous jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo.